kolala kolamuka eza petite te eza bo meseni moto na nzambe bomisaya na ye na petit déjeuner proverbe 30-30 bato ebele babengi nga basepeli na prière ya lundi na kosala bino plaisir chaque lundi to bandaka semaine na prière ekozala malamu parce que petit déjeuner ezalaka prière te mais ezalaka mpe baconseil ezalaka mpe bainformation ezalaka mpe baconsolation neti lelo bato ebele baréagisaki par rapport ya message ya vendredi oyo tolobelaki sur ndenge nini epa bakongo kindoki ezali makasi mpe soki mokongo alokami soki ayambi yesu te eza pasi vi na ye ekobonga te. Alors bato ebele babengaki nga bamisu bakomelaki nga moko akomelaki nga babi pasteur nga mama na nga nakunda ye na Belgique mais avant kufa aboyaki bazongisa na Afrique bakundaki ye na poto sikoyo par rapport à makambo wana ozoyoba nini mosusu mpe abengaki nga abi proverbe etalisa biso verset biblique nini oyo ezoloba soki moto akufi bazongisa ye na mboka na ye misusu mpe babengi baencourage babi tosali mosala kitoko ya kopesa conseil surtout bana mingi na poto bakangi baboti na bango awa mpe balingi kozongisa bibembe te mpona baoyo basi bakunda awa eza trop tard te na kopesa bino verset biblique moko eza masolo ya bible bomonaki mutu avant kufa azoprophétise ke toza na bowumbu mais un jour nzambe akovisite bino ntango bobima awa bobima na mikwa na nga donc asengi badetere ye na mboka bapaganu bakende kokunda ye esika nzambe azali. Pourquoi il s'agit de Joseph? Nazoki tangela bino verset tozali bongo na Genèse 50 24 à 26 nazotanga na komona Yesu. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Donc, keno autant la Bible na yo, na Genèse 50, pendant na 24 na 26, au moment que Joseph, avant akufa, ayebi ke bazana boumbu na Égypte, barozon la Cana, mais affaire sinese bananaye, affaire jiré bananaye ke tant warobima, babima namiku anaye. Pourquoi ezali très important mutu bakundaye na mboka na ye? C'est très important mutu bakundaye na culture na ye. C'est très important mutu bakundaye epa na ye. Ezali très important ba chrétien baza na cimetière na bango. Ezali très important mutu akufa na kati na Yesu. Soki mutu na okufi kati na Yesu te nazokumisa nzambe lelo bandoki bato milimo mabe bakomi ko témoigner mutu soka akufi comme azopema na séjour de mort jugement na yete soki nanu akufi soki akufi ayebaki Yesu te elongi na ye nzoto na ye bato bazana bomo bakoki ko sakana onde balingi bakoki ko ya beti na cercueil na ye bazui elongi na ye bazui nzoto na ye bakoki ko bimana pa bato yango yoko papa akufa monanaka noko akufa monanaka en réalité noko wana se akufi aza sous na pouvoir te mais mutu moko ya quartier mutu moko ya communauté o aza na 12 malin nde akozwa elongi ya mutu wana utiliser yango. Mais soki mutu akufi dans le Seigneur le bako okunda ye directement ba ange mibale moko na ibandeli na liboso moko na sima cimetière na telemi. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mutu misala mabe akoya kopoussa na pembeni ya mutu akufa dans le Seigneur. Parce que dès qu'on confie dans le Seigneur, on est protégé. Bato monde de ténèbres bakoya kotoucher ote. Ya mona za très très important. Moi na nzambe
Motonyo surtout azolanda biso okufa dans le Seigneur. Alors toyebi ete lelo o tout ça ce qu'on a grand problème qui est chrétien qui ne l'est pas et ça c'est un grand problème. Alors avant na zonga na matière na biso tomoni bato bazo finga na ba Facebook bato basiliki pona élimination ya Léopard. Ezoka musanga nazoka mwabino nasina yebisa bino ngo ke mboka o eza na occupation mboka wana ke no beta couper sepelate bato bazo kufa nga nazwi responsabilité ngai mutu na komplikaki ibengi po atia mbokani afute match mobimba po tozala éliminer tozonga na mboka na Congo bazo boma ba Rwandais bazo kota na mboka bino bozo sepela ba match babi entre temps bandeko na bino ba okufa. Alors il a fallu mboka Congo ezala éliminer. Alors on a travaillé avec esprit à ibenge pour la qualité na qui entraîneur ça la maté parce que en réalité ce qui ibenge alors lui a entraîneur c'est qu'à la qualité à muki a trop limité. Nga za entraîneur té ba tutu batala ki match na nga ba mona ke mbokani na mi-temps fala bima. Mulumba na mi-temps fala bima. Et garçon na numéro 17 Bakambu ou abetaka na Espagne il fallait kota bota la côte na 5 dernières minutes bota il a changé match. Donc la question que ibenge ou azaki envoûté ou ba lokaki ou azali bongo na capacité te azali technicien te. Alors ils ont senga na Mutubile Santos proposo ba boko de coupe du monde. Bino boyebi Uruguay boyebi Paraguay est-ce que boyebi Chili boyebi Argentine soka kutani na Brésil soka kutani na Uruguay batu wana bazala makole kemba est-ce que bokobeta bale na bango Pérou bosi boyoka bale Pérou ebeta Colombie bosi boyoka bale wana sans compter kutu ba Brésil. C'est-à-dire il faut Mutubile Santos ou à la directeur technique ou Mutubile Santos a comme manager ye ibenge atikala adjoint azana capacité ya komema équipe te soki ba fois passé besoin ki bogana chan ezaki ba aventure parce que bango bazo compter sur banganga soki akepa mort FC joueur comme taotiabi ata fouter au ticket na faire un match donc botika kofinga mbokani botika kofinga entraîneur basali musala malamu fallait Congo ezonga potozonga la politique po bato tout bakoma ki nesengo mboko bato bazo kufa mboko eza na ba problème bato basepela na bongo te donc toyokani botika bango calme et Congo tozala ba joueur à kitoko aussi longtemps politique ezotambola bien te bale pe otambola bien te parce que na tête à pays banda na mboka ba ministre ba premier ministre ba aventurier ba colonel ba incivique ba collabo ba traître mboka ki madame nene donc mamami alors tolobi ete kolala kola mkaisa bitidité soki bola muki na tongo esengeli tu lukanzambe tu kumisa nzambe nzambe abatela biso nzambe azala na biso nzambe azala oyo azopesa biso pema pe oyo azobundela biso na makambo nyonso ezoyela biso na butu mpe na moyo eza très important avant lala okumisa nzambe eza très important avant lala olamuka na nzambe eza très important avant lala opesa bomoyo no epa nzambe. Oyo nzamba aloba pona yo nanga ekokokisama mais esengeli totambola na kobanga nzambe bato ebele baza na bapromese ya nzambe me bazolalisa yango mpo bazotambola na kobanga nzambe te. So tolamuki na tongo topesaka nzambe merci
tosengaka ye oyo aloba mpona biso bilaka na biso kende kokokisama. Mokili ekoseka, mokili ekochola, me yo kangama na Yesu pote bilaka na nkolo ekokisama na bomoi na yo. Bien aimé, ezali malamu kokangama na Yesu. Kotala de gauche à droite te, bato ebele bakoma na mbongo ebele, bato ebele bazo rouler carrosse, bazo tonga ba immeuble et tout, mais soki botali bango bien omona ke baza na vite parce que mbongo wana eza ya bonzambe te, eza mbongo ya bisimba simba. Alors tozali ko lobake nzambe aza nzambe ba promesse. Nzambe aza nzambe o abundelaka bana na ye basali na ye, mais soki nzambe apesa o promesse soki ezoumela eza nango faute ya motei te, eza faute ya pasteur te, faute ya nzambe te, ezali yo. Eske ozali na esika oyo ezosengela bapromese ekokisa na yo? Po promese ya nzambe ekokisama na bomoi na yo, il faut ozala na poste. Tala vi na yo, tala etamboli na yo. Est-ce que ozali na kati na bonzambe? Bato ebele nzambe asunga ye, nzambe asali ya minene, me abalukeli nzambe. Neti ba oyo nyonso lelo baza na bibembe ya batata na bango na bamama na bango na diaspora, bazonga ozongisa na Congo te. Baza na bibembe ya batata bamama na bango bayaya na bango bakunda awa na mutu makasi. Bomoni Joseph, un prophète, un grand serviteur de Dieu, asengi mikwa na ye ezonga na mboka na ye. Ngala yebisaka bato, si un jour il arrive que na tombe awa na poto bozongisa bembe na nga na Kinshasa, bokunda nga na mboka bakoko na nga, soki nazangi mbongo bosaleli nga ata cotisation botie nga na avion na zongi, eza malamu nakundama pembeni ya bakoko na nga bandeko na nga kinaya na mboka étranger. Tozosenga pe ndenge moko na ba oyo nyonso batunaki ba question, ata bokunda mama ata bokunda papa, ko rapatrier mikwa esalamaka. Na Bible esalamaki lelo pe esalamaka. Nana na mona te koko moko ya mundele akendeki kosala business byo koluka vi na Congo, akufi bakunde na Congo. Amwe kaza na mamelo. Bomona ka mindele nyonso bakufi bazongisa bango na mboka na bango. C'est-à-dire ezali malamu bakundo na mabila bakoko na yo. Ezali mabe mingi oke no kundama na mboka mupaya. Parce que batuana soki bazana bonzambe te bako utiliser mikuwa na yo, bako utiliser nzoto na yo, bako utiliser nyonso. Ndenge moko pe na batu oyo tilelo malgré elosambo ekomi partout, ba prédicateur ya yele baza na internet na lokuta na solo na ba aventurier ka nzambe mutayebi ba na internet, mais na lokuta na solo bazo te kaka bato ba yamba Yesu. Lelo kozwa raison te ki usambela kate pour pasteur songo asala imabe. Ba pasteur ya solo baza ebele na ndenga koteya na bango, na ndenga comportement na bango, okoyeba ke mutu aza sérieux, mutu azoluka ama bato. Parce que un bon pasteur aluka relo musute aya oluka ba ame ya bato ezaka sauver bakota na lola. So moni pasteur azo la bino miracle, azo la bino ba promesse zangatina. Il faut vous comprendre que c'est un aventurier. Un bon serviteur aluka ka peuple de Dieu bakota lola. Parce que Jésus-Christ est moko ayaki et loko liboso ayaki nanu ezaki po bato bakota lola, azako parler bato sur le royaume de cieux. Et même les bato batuni ndenge toko bondela habitant bozo bondela bosenga ke notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Règne ya Seigneur Jésus, règne ya Nzambe eleki nyonso. Or na ngongo yo makamtu ezo salama
na Amérique, na Asie, na monde, ezolakisa ke tokomi pembeni ya koya. Donald Trump oyo ya Amérique asali mabe mingi mais asali eloko malamu. Eloko moko ya malamu asali a signé décret ba mariage ba gay, c'est-à-dire mibali na mibali, homosexuel to basi na basi ko balana te. Ba ko balana te. Asali eloko malamu. Parce que lelo oyo soki tozo permettre basi na basi ba balana mibali mibali ba balana. Génération ni totike pa bana biso. Biloko wana nde nzamba bomelaka ngo mokili Sodome et Gomorrhe. Ezalaki ba biloko wana ba mariage ande wana contre nature nde nzamba boyi. Alors bato wana soki bazoke na ba mariage contre nature, c'est parce que ba batomboki. C'est parce que baza égoïste, c'est parce que ba nzamba te. Alors na lelo na yika ko pesa verset pour batebele batunaki kotuna soki bandeko na bango bakufa, bapapa bamama na bango bakufa baosala nini. Vous avez le droit, il y a raison à la pompe funèbre. Qu'on solo la bango. Chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Pierre a joué une prophétie directe, mais il dit que l'élo, avant tout, ton étant Roland, on a 3 fois. Bien, on a prophétie. Nous avons déjà soso. Voilà la activité. Vous allez voir, on dirait qu'il y a Sentinel TV 1, chaîne web et site Yesu Christ Nzambe. Et tout le monde Nzambe a visité bino, a tambola na bino, a kene na bino, a zonga na bino. Ah, bazobeta lisolo nde babetaki Yesu nkuba oyo babenga lokutu général na moto azali mobundeli mosauveur na bino moto oyo azali malamu mpo na bino me mokili esalaki mabe. Na ntongo na lelo nalingi Nzambe ya Israël a consolé ba oyo nyonso bazolela, a consolé ba oyo nyonso bazana ba problème bakufeli ba parents ba oyo bazokoka ko se décider te ba se décider bazongusebembe na Congo et ba oyo bayokana te na bandeko na bango boluka boyokana parce que ça ne sert pas ya kozala na kanda na ndeko na yo soko okoka kosipote victoire ya ndeko na yo te, okoka kosipote bozwi ya ndeko na yo te, okoka kosipote bolamu ya ndeko na yo te. C'est simple, le cas de délivrance posant na kindoki moko ya haut niveau po bana tata mo mama moko fo balingana même bandeko ya Joseph bayina Joseph po na bolamu ya Joseph a sauvé Israël, mais yo siko ozolinga ndeko na yo ozoyina ye po na nini, ozolinga kosala ndeko no mabe po nani ya kobonga. Bandeko ya Joseph batekaki Joseph po Joseph abonga aide mokili mobima, mo yo siko ozoyina nga pona na bon, ozoyina ye pona na bon, ozoyina mutabenso na poto pona na bon. Ozana kindoki, ozana bolochi. Luka pasteur a solo a délivré. Yesu akoya, Yesu azana nzela, akoya kozwa ba oyo basambelaka mikolo nyonso te na lokuta,
mais awa kozwa oyo bazoluka nzambe na solo mpe na vérité. Congolais faut boyebaka équipe nationale eza éliminé. Nzambe azo rappelé bino ke boza na ngonga kosepela te mpo na este ya Congo bato bazokufa. Kinshasa elongwa ville la belle ekoma ville la poubelle mpe ville ya crime, capitale ya crime, ya capitale ya viol. Chaque tongo bibembe balokotaka na nzela. Alors boninga bokando sepela bogangaka bolangwa entre temps bandeko na bino bazokufa. Botika ibenge na mbokani basali na bango eloko te baza ba instrument nzambe utiliser pour bozonga. Yesu aza mokonzi ndenge Petro ayanganaki Yesu 3 fois bato ebele bandeko babengisa bango na poto bawanga na bango, bato ebele bandeko baeda bino bayamba bino na poto bawanga na bango. Soso ekolelela bino ekozala trop tard. Soki déjà ozwa problème na ndeko na mobali to amwasi surtout abengisa na poto eza soni te oluka ko réconcilier na ye. Personne n'a problème na mwana mama na mwana papa na oboyokana parce que ezali abomination yo na ndeko no boyokana te likola ba fertilité. Après poto aux Unis pour ezana ba musu ba poto te ba en Afrique ba okufa ba ke na lola mais yo ya poto okufa ke na lifelo oyekoli kosisa ba bouteille ya Johnny Walker ya Jack Daniel ya kolangwa ya kobima na mibali nyonso ya mike to ya kobima na bana nyonso to ya bato ya basi na mibali mais après ememi na lifelo yokana na ndeko na yo linga ndeko na yo soko zana ebembe ya mama to papa boyokana bozongisa ebembe wana na Afrique mama aza moto awa te bokunda ye na mboka mindele te. Joseph alobi ebembe na ngai bozongisa ngo po nzambe akovisite bino. Congolais tokoganye ba coupe du monde tokoganye ba CAN mais Kabila président te biso mo ba Congolais to récupérer mboka na place wana nde tokoyeba koganye mboka. Tozana ba équipe a bien, tozana ba joueur a bien, mais na gouvernement va aventurer d'ailleurs ba joueur avant ba ya kobeta match bazali na problème ya ba prime et puis sélectionner nazo sélectionner bato. Pourquoi Meshak azaki na sélection te bonimo que no gagner coupe faut que na ba joueur a kitoko boko que na ba joueur te oyo baza na expérience te mbokani ya na poto beta wana toza na Angleterre l'équipe na ye atia combien de babia championnat Angleterre le kabiso za Angleterre bolasi azo beta bala mboka nani ba jouer mulumbu azo beta mais mbokani azara sete bobengise l'équipe nationale. Alors bolela te nzambe muta tranché pour bozonga bon aussi sa problème politique bo arrêter ba Rwandais o bazokota na mboka ko sakana biso ko boma ko détruire pe botika ko lia ko mela tango bato bazokufa. Conscience faut ça. Toyebi ke ba pasteur na poto ole bate ya sa malam ba koma beaucoup plus ba manipulateur moyen bazong sabino na nzele zate tika biso proverbe 30-30 osa musalama. Congo ezongi na Afrique ezongi na mboka po politique eza bien te pe na Congo to na problème spirituel bato bapesa nzambe mokongo. Frère Patrice Amélie mbongo ya Pierre Tombal ya Marie Misamba c'est bon normal. Comment Patrice a se comporter bon petit sikoyo a on normal asali ta geste te akozwa mbongo bato ya lozongisa alobi asambelaka et bato bakendaka pe na église ya za pasteur moni. Or c'est un sorcier. Voilà la vola mukeza bitidité nenge Petro ayanga ki Yesu bino pe boyanga ni baboti na bino boyanga ni ba parents na bino bandeko na bino ba yaya na bino
ba frère na ba sœur na bino ba mema bino na poto bozala béni te.